Vous avez vu avec beaucoup moi personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. C'est un occultiste. Moïse, toi, tu as une spiritualité que tu peux comparer l'enfant de Dieu. Vraiment, toi? Hein? Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Tokoboma l'église wana. Surtout yo soni kafuta mbebu rouge. Okasangula zobota na kisanga. Denis c'est le roi de Caroline. Moïbi, Bakakeza, Micheline Chabani, Patrice Ngotala, Mouturo, Zokaba Otala, Patia Farine, na boulangerie Maman Poto, Tala Mukuna Bapake, Passer à Bapake, et Kenenge rectangle. Parlant sur la situation, des choses que je ne n'aurais pas dit ici, parce que j'ai pensé de toute façon, c'était clair, c'était vraiment une capable très bien montée. Par qui? Par justement des personnes à l'intention de... Non, mais Yoeli Bango, parce que il y a des noms qui ont été cités. Yoeli Bango. Non, après l'émission, c'est quoi Batouana, Batouana. À l'oreille. C'est quoi Batouana ou Yoeli Bango? Bani banuire l'image na yo. Banuire parce que ta famille a été affectée par ça. Justement. C'est vraiment une très mauvaise expérience. Personne. C'est quoi? Comment est-ce qu'au Tikali Kamwana Kakabongo, tu n'as pas voulu, devant l'opinion, être lavé et Kobinissa les responsabilités de chaque personne impliquée dans le problème? Je vais te dire quelque chose. Alors, vite, on va passer. T'es là, on m'a l'air, on va vite parler. Ok. Je vais quand même le dire. J'avais les visas en Australie. J'arrivais en Australie. Ouvrir une classe. Pour faire une plainte à Zawad. J'arrivais en Australie. Ouvrir une classe. Mais il y a eu 2 personnes. Tu étais prête à aller là-bas? J'avais un visa, sans problème. Ok. Et après, il y a eu 2 personnes que je respecte et serviteurs de Dieu. Nous saluons notre héros national. Ils m'ont dit, laisse le Seigneur s'en aller. Et une fois que je suis en train de prier, le Seigneur me parle. Il dit, Mike, écoute, tu vois ce que tu veux faire? C'est vrai, c'est que vous l'avez ton image. Laisse-moi te dire que moi, je peux faire mieux que la justice. Laisse-moi m'en aller. D'accord. Et c'est depuis lors que cette histoire me tient à mon amour. Et c'est parti comme ça. Et je crois que même après, j'ai vu, sincèrement, le Seigneur bien faire les choses. Et peut-être sur le monde, sur l'émotion et tout ça, bien ce serait autre chose. Tu étais dans quel état? Dans quel état psychique lorsque tu tombes sur les premières publications sur les réseaux sociaux? Il y a problème, moi. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Heureusement pour moi, quand je te dis, mais ferme les yeux, mais non, remets de l'image. Je suis en train de dire à quelqu'un, je serai encore même pour toi. J'avais quand même mal pour mes enfants après. Les enfants qui vont grandir. Après, papa, mais après, à un moment, je rendu grâce au Seigneur. Parce que tous les grands garçons vont grandir. Ils comprennent. Je suis encore content qu'ils voient un papa qui dormait dans la vie. Un papa nu. Non, il y aurait pu pire, en fait, si je comprends bien. Non, mais pire, oui. Et comment on est? Non, mais parce que ma révélation, il y a la dame, c'était clair qu'il y avait une relation entre Yona et... Si tu es dans... Tu es parmi les personnes... La lobby, ma révélation, il y a la dame. Il y a Ngaïté. Il y a ma révélation, à Loba. Elle a cité ça dans le monde. Tout le monde m'a dit que Mike était en relation avec Zawadi. Tu es aussi parmi les personnes qui... Nalobi Ngaïté. Nalobi... Je ne sais pas si vous comprenez bien. Nabi yemuta lobby ngaite. Sikoyo. Nalingi na yeba.
situation wana tango yo qui en haut. Parce que juste à t'écouter, tu es innocent dans cette histoire. Et donc pour toi, la question un peu avant ça. Et t'as L'une des choses, sincèrement, que je regrette, que même je vais me regretter après. Je crois que c'est ma largesse en fait. D'avoir été gentil, d'aimer les gens. J'étais très large. C'est-à-dire que j'ai aimé des personnes qu'il que fallait je connaissais à peine. Mais puis aimer au sens large, hein, au sens. Justement, mais puis personnalité, mais l'histoire l'a été. Mais au côté que vous oubliez, il y a eu des audios qui ont circulé après, des mamans, des femmes responsables de l'Australie qui ont parlé. Que vraiment, ça veut dire que moi, mon bail, à quoi il n'y a pas de problème. Parce que nous vivons ici, nous connaissons sans la personne. Okay. Donc, vous voyez ça. J'ai été très large jusqu'à ouvrir ma maison, qu'on recevoir des gens à dîner, en partager, des choses que j'avais faites. Je crois que si le Benda qui va nous jusqu'à ce point-là. D'accord. C'était pas ça le but de l'émission, parce que je veux pas te mettre mal à l'aise avec ça. C'était pas ça le but de l'émission. C'est même moi qui oui. Le fait que les années précédentes. Voilà. Ok. Comment vont Zion et son frère? Ils vont très bien. Ils sont à l'école, ils font la période scolaire. Aux États-Unis? Non, ils sont ici, ça va faire. Bientôt 2 ans. Je ne savais pas. Des tractations pour que maman arrête à mon atabana et soukati. Maman la bana. Non, mais ils sont en contact. Quelquefois qu'elle peut appeler, elle a accès aux enfants. Elle a accès. Yo, tu n'avais pas restreint les. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Cette situation, vous l'avez connue. Je pense que je ne vais pas revenir sur ça. Je crois que quand la maman des enfants vient entrer en contact avec ses enfants, il est libre. Pourquoi on va l'empêcher? Je crois que ne commencez pas avec cette histoire. La caméra, elle est où? Elle est là. C'est où ma caméra? Au Koba, la colonie, ils ont la caméra où? Au Korebala. Au Bandana pression en 2010, même 2009, 2012, 2013. Botindika. Écoutez, arrêtez avec ça. Mike, on va passer à autre chose. On va essayer le plus important. Alors, on parlait de la musique là avec l'apport de Madjabou dans le secteur, hein, le secteur gospel. Papa Ro et Maman Myriam, que nous saluons d'ailleurs, qui ont fait beaucoup de belles choses avec ce label. Mais aujourd'hui, si tu devais faire la différence entre la musique à l'époque. Mais il y a une question qu'on n'a pas traitée. Maurice Mille, vous n'êtes pas en bonne relation. Non, mais je ne sais pas pourquoi cette histoire va trop persister. Je vais rappeler qu'il est passé chez Jean-Marie Kassamba, où il habite. On lui a posé la même question pour ma personne. Il a dit qu'il était son frère. Enfin, c'est mon frère, ça reste mon frère. Ça reste son frère. Il n'y a jamais eu rien après cette histoire de ma part. Bon, lui, déjà, et Pasteur Roy, bon, avec ce qu'il y a eu. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'était quand même très mal comporté. Ok. Je crois de lui avoir. Tu l'as dit en public, en fait? Non, avant ça, je lui ai dit au téléphone. Ok. Je lui ai dit au téléphone. Après, je l'ai dit en public, parce que je comprenais qu'il commençait à pousser plus loin le bouchon, il dépassait vraiment les temps. Je lui ai dit en public, c'est vrai. Est-ce qu'il a accepté ça sportivement? C'est quand même ton frère, tu pouvais lui reprocher. Qu'il ait accepté ou pas, je crois quand même que ça reste la vérité. Je crois que à partir de ce moment-là, il devra comprendre que je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la direction qu'il est en train de prendre. Et après, ça doit arriver dans la famille. Et les gens se disent des choses. Après, vous êtes prévus, vous avez fait la paix, vous avez parlé. J'étais au deuil de l'apôtre. Je pense qu'elle va intervenir après ou avant le deuil. Voilà. S'il y a bien des occasions autour desquelles pour tout annoncer, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, dans le cas pour se tromper, dans le cas, je vais expliquer awa ndenge nazwi numéro na yo na Twitter, Place de Peniel a exposé numéro na yo. Nde nga nazwi na bengi yo. Tombala liboso ekoti voicemail après au rappelenga et puis ekotaki na FaceTime après nga na kati na rappelé yo. Omoni sikoyo Freddy
Peniel alobi ke nga na Mike toyaki koluka yo poto nuire ye yebisa bato na live nyonso to oyo to explique nga na kokata yo te bazoyoka yo. Ok, merci d'abord ndenge obenga nga nayebi yo te ozwi numero na nga na tika nayebi kutu teke baposte numero na nga bon efezaki ngai bakokontakte nga nano yo nayebi yo te na Mike natikala osolola na ye te nayebi ete oya kokontakte nga poto ne Peniel po Peniel aza na eloko nini oyo bato bakoluka banuire ye nde nazokima eza mpona nini konuire ye nayebi te konuire ye par rapport à nini nayebi eloko ata moko te eloko eza ke Peniel okutanaki ndenge mobali nyonso akutanaka na mwasi osololi tobandi kovivre na Peniel bato tu na Dallas bato tu na bato bayambai nga na Dallas baboya relation wana baobi baconseiller nga baobi mon cher ozomitya na baproblème engai nandimelaki maloba ya Peniel oyo abandaki koloba ke bato bazo ayire ye courrier aza innocente ayebi eloko asala bakongole te enazaki bato nyonso nabandaki kotambola na bango na Dallas wana bakwakisanga mpo babandaki koyebisanga mon cher yo ye awa oza mopaya biso toyebi mwana wana bien il faut faire très attention eye kosalema ke motuka na nga ezwaki baproblème ya bapine faki nasomba bapine ya motuka donc na toke na ye na maison ya Jaguar bapine basenga lokwa $1200 nabi basalaka entretien ya lobi ke ayebi basito akokota pozwa bapine na moins cher akoti azwi amoni bapine ezalaki $600 okwa tozalaki samedi ayebisi ngai ke ifo tosala yango lundi alors lundi ntango nake na tozali na rendez-vous na ye na 11h nake po na récupéré ye nakomi liboso na bango nabengi ayebisi nga nazonga dans 30 minutes aza nano prête te nde nayebisi ok nga nake salon bakata nga suki anatanda yo bongama nazoya kozwa ye nake ta nakomi na salon namoni mbala moko nani Zela, pardon, papa. Zela. Adrienne, t'as un micro, s'il te plaît. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le Bonjour, papa. le maréchal Neng Congo. Et dis bien. Bon, Zela, papa, n'a mis la bouche en ligne, na haut-parleur, hein. Zela. Ok. tokumeli makasi te eza relation moko esali nanu bamwa ebele te mais tobandaki kokutana deja na ndenge makambo ya prison ye kosalema esengaki aya epa na nga anatanda babiloko ekomaki wana yo otiki na ndako wana oui natiki na ndako nasundoli mambo ya ndako nyonso en fait ndako ezalaki ndenge nini ntango tokomi po tozwa ndako bazalaki oblige na nini wana ke crédit eza na 400 crédit na nga
nga nazwa nano bakredi awa te mpona kolisa kredi na nga nde tolobaki ke totya mikanda na ye po ye azwa apres baoya kobakisa pupu na nga nde nazwaki mbongo $5,000 napesi ye atya na compte mpona badepense nyonso wana tant tokoti sikoyo na ndako le même jour tokoti na ndako neti lelo lobi likambo wana esalemi nabimi na ndako wana nalali ka jour moko biloko osombaki otikeli ye nyonso ube obimi nango nabimisaki biloko na nga nyonso oyo ya ndako nabimisaki yango tu nakabi yango mpo nazali na place ya kokende nango te mpo namonaki yango ke moto alingi asala nko moko boye nabimisaki biloko nyonso nabimisi yango nakabi yango epa ba Spanish nabengi bango nakabeli bango biloko tu nyonso apres olobi fallait bosala mariage na main. Oui, programme ezali ndenge wana. Tant likambo wana esalemi sikoyo na bamakambo misusu oyo na bandaki komona deja esengaki il faut koyebana nano ozomona. Parce que likambo mariage nga na proposaki yango te ye alobaki aza na besoin ke afandisa makambo. En fait, makambo tout abanda koloba na oyo eye kosalema eza très différent. Ozomona. Eza très différent par rapport à comportement, par rapport à ma misusu. Ozomona. Ngai natikali kobeta ete, natikali kosala eloko te, oyo na biloko tu azoleka na réseaux sociaux aloba azobimisa neti ke annulé mariage 6 jours avant parce que nga na détié. Non, eza eloko elekaki depuis les 14. Eza lokuta eza likambo esalemi depuis les 14. Nga na longwe na ndako wana depuis les 14. Si lelo natikala komona ete natikala kosolola na ete. E nakamwe kaka ndenge lobi na butu deja nayoki bato azobenga o tomoni bafoto bo tomoni bafoto bo. Même ba membre de famille n'a pas yebi parce que atindela la bango ba photo na le même jour le 14 fois. Ozo mona. Proposa que dans osombi bague ya diamant olatisie bezala kaka promesse na muno. Te mamuto ezali na ngo bien ezali na nzela moko ya bien. On a évité eloko oyo esali na comportement wa salaki wana. Et ensemble, aujourd'hui, le programme est là, mais bana batikala na Congo. Peut-être tant aujourd'hui na yoki yo bien te. Ouais. Ça va na resto. Kosola kite il faut récupérer bana pour bakola na bino ou bien c'est tant okutani alobaki ke ye pona ye alingi bana na ye batanga na États-Unis te alingi bana na ye batanga na Congo pona éducation na bango mais bayaka na vacances mais j'étais surpris bato bakomo mpenga ke bazosala bazosala nini azo menacer ex na ye mpona bana na internet nafandisi eloko bato basola me biloko nini ozosala arépondanga ke ngai nayebi ndenge nasalaka makambo na bato na nga etali yo te ngai nazolinga bapesanga accès ya ozosa fe longtemps nasolaka na bana ozomona eza droit na ye natuvaki yango normal et après namoni kaka babandi kofinga nga bakomo poste bafoto na nga na bao bayebi yo te na bao bayebi batozwa baimage ya kalenda na batishasa batiango na banini babiloko tu wana ozomona eza parce que ye nde motu abandaki koprovoke bato na bango par rapport à internet.
oyebisaki osantaki nde opesaki atotika makambo tolutala yango ala miambe mpe yo po omonaka ke ngana bandaki kaka kokonseye ke tika mambo ya internet makambo soki oza na raison na likambo okende nango na internet te okofinga bato te okoloba bato te okosolola normal parce que eza droit na yo eza conseil na banda kopesa me ya banda oyoka te banda osala makambo na ye moto aza na telefone na maboko yo oyebeli oyo azosala te eloko mosusu ozali na nsima na yo awa boye oza expose na internet aexpose numero na yo ya makambo na internet expérience nini à travers relation na bino etangisi yo non ye aexpose biloko ndenge aexpose ayebi eloko asaleli yango nga sikoyo na minute oyo naa na eloko akoloba te parce que ye nde moto aposte bafoto mpona kolobaki anide mariage 6 jours avant kaka ye nde moto aposte banimero mpo ame banimero ya baparent nanga na yebi so aposte yango mpona nini nyonso wana ye moko nde ayebi mambo azosala ngai na koloba nini parce que ye nde moto ayebi mambo azosala moto abandi makambo ye nde moto ayebi place aokenda makambo na ye natikali na kozwa plainte atindelaki nga akendaki koporte plainte atindelaki nga bafoto na message mais nazwi nano nini te so nazwi naokende kondima te Pauline te nabengi na baparent na ye te bango mpe babengi yo te te bango mpe babengi nga te. Ok, natikeli Adrien notre ça ne live il pas poser la question. Freddy, Adrien, nalina toutes nos questions. Au moins na audio est circulé. En tout cas, na explication on peut si na comprendre bien tes moi flou. Pour selon audio ya zo expliquer que ya kitaki na sa ke mais la cigarette. Yo natikala pe ko toucher te. Eza likambo ke na ebisaki ke mbongo etikali il faut okombango bien tika biloko okomandaka biloko en ligne oyo eza na sens te mituka ezali mibale eza na bacarburant okozwa motuka moko oki osombi biloko ozongi oekonomize en attendant nazela mamu nanga eya mpona nateka natozwa mbongo tobandela rele ya sika putu wana baprograme ebele oyo ezosengaki ifo mbongo ezala pe ebele ntonga nazokanisa biloko na ndako ye alobaki ake na piscine akende kofime namoni abengi nga o na komande biloko en ligne nabise me pourkui yo oyokaka te pourkui ozwaka ozwi kaka nini motuka te oki osombi biloko pourkui yo ozoyoka te akateli nga telefone ntango akati telefone ntango aye na nini na ndako nde nalingi na reproche ye na makambo alobaki wana abandi koganga koloba babetise ntango nga na nini nazokangela ye apusani na nsima ntango apusani asala mange ezaki nanu ya kokanga na basashe atutani na kiti akwei nde lokolo ya kiti ya salon eplise esali ye mwa pota wana oyo esali ya makita wana nga nayebaki mpe teki azwi bafoto mbala moko ntango aye nini ifo kaka obima awa Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo.
Thank